Marc Tabou bandeko nanga sur bureau ya Ferregola. Apparemment vérité o ayela ki biso sur risque ya annulation ya concert ya Ferregola ya You Arena o ezalaki bongo na avril o elingaki ezala na avril 2025. En tout cas elukeli ndeko na biso Marc Tabou makambo. En tout cas komi menacé afingami makambo elobami ebele ayoki tellement pasi veut dire ayende na message ya kopesa bango ayende koloba o eza kati ya motema na ye azoloba ngo vraiment na motema. En tout cas tokoyoka ye vraiment avant to banda na osenga na bino bo s'abonner bo like bo partager ba mbote na bino partout esika ezwami bino vraiment bandeko nanga tolingaka bino mingi ka ndenge tolobaka awa mafingele karate me toyelaka bino kaka o ezali bongo information. Vraiment bandeko bo s'abonner bo like bo partager et to landa vraiment c'est Marc Tabou na boke binyon soto yoka oyo ya koloba na biso oyo ezokuta na motema na ye sur Ferregola sur babiro na ye sur bagolwa nyonso parce que abi aza desi aza désolé na mafinga o bakofinga ye zolo na ye ayebi te esali bagolwa nini bandeko nga na bino tolanda kaka ndenge ndeko na biso akoloba vraiment tokozonga juste après nga na bino kopesa plus particulièrement ba Congolais et puis en plus ba Gaulois au baza dissimulé partout. Message nanga ezali par rapport ya nyonso bomonaki na ba écran na ba réseaux sociaux sur mon message oyo nayaki koloba sur un risque ya annulation ya concert ya artiste monene na mboka na biso Ferregola Bataring. Nayaki na télévision koloba te pe ko confirmer te que ba annuler concert mais nayaki koloba que il y a un risque pour que concert wana ezala annulé. Nazala makambu ebele o ezali kolobama na réseaux sociaux oyo na komi awa mais na préféré na lobango euta pena na kati ya motema nanga. Nathalie internet na kima quitté après intervention nanga na moni pe tolé oyo esali ba injure ba calomnie makambo ebele eleki mais nga personnellement ba fan oyo bafingaki to basalaki oyo nyonso bakokaki kosala na comprendre bango nazali ata na motema mabe te to na pasi par rapport à makambo oyo elobami mpo na nga parce que c'est normal moto azali na information te azali na kati ya spéculation akokontinue koloba oye alingi aloba sur ngai. Pour ceux na limbisi ba onyo surtout bazali kofinga nga to koloba naza na problème na bangote. Problème na nga ya makasi ya motuya ezali na bureau ya artiste Ferre. Na ye vraiment na pasi mingi. Na tala bino peut-être na caméra na nga ya mibale pour na ebisa bino boy. Bureau ya Ferre, dites la vérité s'il vous plaît, Naba Gaulois. Dites la vérité sur la situation où ezali koleka actuellement. Parce que eza inhumain. Ezali ko lukakoye baba information. Je vais vous raconter la petite histoire pourquoi nga nayaki kobete la bino lisolo wana. Nautaki Kinshasa, nayaki spécialement pour l'anniversaire, yale kinangai Karine Mokonzi, bomona ki na anima ki soirée. Dimanche ekomi, to benga ningana le kinanga, je crois dimanche ou lundi, atuni yayo zonga ki, le kinanga Charles Tabou. On a précisé bino na bateau yo baza ko spéculer,
que Charles Tabou azali producteur il y a événement où il y a eu arena il y a fait rigola té. Charles Tabou azali trait d'union donc azali muto azali na kati il y a maison de production où azali Live Nation pe artiste donc à travers yende pont et salemi nande komoko boza koyoka kombo Eric Bellamy il azali associé il y a Live Nation donc production wana ezali il y a Live Nation nakomi nakati ya Paris na ye pa Charles Tabou na vandi na chambre pour nazaka na fungola na ye na yoki leki nanga azali ko solola na représentant moko ya Live Nation na moko ya orchestre ya Ferregola sujet na bango e bandaki ko inquiétenga parce que ezalaki koloba sur annulation risque je dis bien risque ya annulation ya concert nazeli basi sa conversation tant basisi conversation naye vers Charles Tabou qui n'est pas le producteur de l'événement mais très d'union artiste na live pona koluka koyeba lokolo zo supplier batumoko pona événement Charles Talinga biyaya événement autre bandai ko sala eza na risque ya annulation ngabi risque ya annulation mbamo na kamwe nabi esa risque annulation ndenge ni a expliquer nga ba détail o na kopesa bino awati na tunio me bosali nini alobi yaya lettre wana oyo ya risque ya annulation ça fait 1 mois toza nango na maboko équipe nyonso tout ya FRP baza nango na maboko ça fait 1 mois ngabi me boduki solution te alobi bon tolukaki to communiquer toyebisaki na ndeko moko disons topesa na pesaki bango bato ya orchestre nde bayebisaki na ndeko moko azaka na Londres ye pasalaki communication ndeko Gauthier CIP asalaki communication dans ce sens là et puis artiste alekaki na TikTok pour expliquer ba fan na ye que il fallait ba booster sous ba somba ba ticket ngabi mais résultat nango ezalaki nini aibsinga rien la décision ya risque wana ezaka maintenu et totikali kana 1 jour pour que décision wana écoute en vigueur ngabi non mais est-ce qu'il n'y a pas une autre solution abi solution ezaka moko eza que seuil et mata ngabi est-ce que je peux faire quelque chose Charles abi non je ne sais pas quoi faire et tout banine leki nanga zaki vraiment désemparé na situation wana na bimi na tikiye parce que alobaki nanga non na zonga ndako na nzela na bino je dois faire quelque chose parce que ce n'est pas la na yoki bozolo na mama je crois bino mo bucho yoka ndeko na biso Saint-Marc Tabou alobi oyo euti kati ya motema na ye ndeko mobali azoloba na pasi na motema toyebi bien Marc Tabou atravaillera mingi mpona bagaulois azalaka wana air nyonso mpona bagaulois eyindaki awa makambo ya Gauthier Sei na Fally Ipupa ozomona bango nyonso ba Israël Mutombo Saint-Marc Tabou en tout cas bazalaki ebele oyo babwakamaki kaka na ngambo ya Ferregola elelo makambo ezo marché te ayekoloba vérité elukeli ndeko na biso ya mobali makambo pouvoir même bake komodifier zolo na ye bamodifier zolo na ye bagolwa bakomisa ndenge bakomisa wana kofinga mutu tina niveau wana kofinga na makambo ya soni ya salite bandeko esali ye pasi makasi akoki yango te bandeko nanga en tout cas c'est Marc Tabou akoki makambo te nde esali ke aya vraiment aya komi bimisa aya koloba o eza na mutema na ye et apparemment bureau ya faire jusque là ba okoka ko assumer makambo na bango te pona koloba na bagolwa vérité que en tout cas concert eza na risque concert eza annulé et boye apparemment bakokosa bagolwa yesu ko akoki lokuta wana te po lokuta vérité likambo nyonso
ezalaka bandaka na débit en tout cas omona lokute yaka malembe suka vérité ya kobima eza lokola 99 jours ezalaka ya kimoyibi 100e jour mama okito mata bakokanga yo kaka alors ya lingi kosamele na makambo wana te nde yango wana bomoni ayeli biso vérité musique oyo eza na makambo ebele eza na baréalité ebele eza na balokuta ebele ezalaka nango bagolo balingi osomba babie te fo kaka esenga promotion motivation ya bapromotion artiste yo moko luka bacommunicateur futa bango mbongo dernièrement tomona ye bajournaliste balelaki balobi baartiste na biso congolais balingi bapromotion ya ofele tomonaki bagloire olangi bazalaki bajournaliste ebele balelaki mpenza ke fali azofuta bango mbongo ya promotion te cette fois-ci base decidaki baosala na bango promotion te alors eza parmi biloko oyo baartiste na biso fo bayeba fo komotize ve bajournaliste s'il s'agit kofuta bato mosusu bazalaka prêt ya kosala babase basala po ke oteka babie na o makambo na o etambola alors ntango osali yango te ndeko oyo aza journaliste botravayaka na ye soi-disant aye koloba oyo asengeli aye koloba aye kofongola bana mai misu mabe nini asali vraiment ti bagolwa bokoma na niveau wana epuis bayebi ofinga ya bandeko na nga bagolwa baza numéro 1 na kofinga bino mo boyibi ozoyoka bango na balive na bango vraiment esali pasi mpe mawa boye eza kitoko te artiste fo kondimaka foti na yo eza te lokola affaire makitabo alobi boye alors bagolwa na artiste na bango balingi kosentir ye te kofinga ye eke ezongi ezosala kitoko te donc voilà bino mo boyoki nyonso bosabone bolike bopartage bisous.